ans. Depuis 1974, les oies coupées. Il est là après 50 ans. Au moins, Kangolami. Ce qui est la cave finale, la Côte d'Ivoire. Et comme il y a parti la Côte d'Ivoire, il y a la demi-finale, finale. Nous sommes là juste pour la qualification des quarts de finale de la République démocratique du Congo contre l'équipe du Égypte. tomoni bino ebele na butu aya nini ezoleka journal lelo toza na esengo mingi ya komona ya victoire monene ya lopa oyo azwi lelo yatelema wana yango wana esengo na biso eleki monene mpona victoire ya lopa écrasante na tir au but contre baégyptien tokomi libala na bango bana bakasi ya bala biso babala biso te libala ekufi nango lelo siko ndenge omoni par rapport mabe nini omonaki na kote na biso mabe oyo namoni kote eza boye absence akakuta lelo emoyi na terrain parce que milieu ebouge bien te absence akakuta attaque na biso ezanga wa faiblesse mais quand même nzambe asungi victoire eyeba na biso
après 50 ans, depuis 1974, besoin coupé. Qui le après 50 ans? Au moins Kangolami. Soki bokee na quart final nakozala na Côte d'Ivoire. Okoma ya parti na Côte d'Ivoire, tokoleka demi-finale, finale. Yes, on localisé biso. Amoni biso ba Congo. Amoni moi. Là mon Nzambe localisé biso. Yes, on tangi pe Congo la biso. Là tangaki RDC. Pharaon dit mais to gagner. Imagine tout ce qu'on a gagné Pharaon pyramide de Kwei. Au moins le Congo Dieu soleil, le ba la molili. Le ba la mukate ba na molili T0 area. Le monde lelo to kati makam to kati ba ngomulili ba kendo sondama ba lo Yesu. Biso tofuka mboko tokenda buka babolongo na 4 to matokenda luka Yesu. Yesu asali biso bolamu esimbi.